nalingi naloba merci na nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu mpe na makasi na ngai nyonso nzambe okolimbisa masumu nyonso okotondisa bomoi na ngai nesengo nakozongisa lisusu na nani madoki opelese epai natangi pe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso na mwana wana zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye la ngai na bosolo na ngina mona Maria oya yebi place Maria Ntumba za la olokoti mwa mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi ya lingaki yo tendo lingi yo ndo sali ba vase yo tiktokers okeko zo funga ya Dubai funga ezali bana kwata ba funga babenga bango na Dubai ba funga obi ozui shahir na yo awa na banda na nzela obi ozui kopera na moko maître ozui olobite yenda ko yonde mutolingi mais website na ko miso muto munene ngala tiktokers na bana no bengo na TV homme d'affaires o mo bengi homme d'affaires ça kamsani c'est un chômeur il fait quoi ozo bomsa mona mbali ya bato aza chômeur qui ozo bengi homme d'affaires batu no mona mbali na saka nini même na famille batu no te mona mbali na za courage ministère ba courage ezala nous vendre ba illusion na bato botika kokosa bato o ça les photos on a tabila mozo filmer o moni ke na bassin o mibendi libumu na même ezana déjà na ba jané mar mi si c'est côté géographie ezali mais o lati ceinture o mi fini o mi fioni o mi hendi mini pour la sabatu koza na taille mais yo moko yebi ke zama kio na ozo kosa bato baninga no bakokita okende ko tia ceinture aza muto apema ko kufa pamba ozo tambola kana geno bendi mais yo moko yebi ke loko zate ba jané mar ese tondia o pakoli faux de te elongi wana eza yo te o tie filtré o sali biloko ebele o tie anti-rouille so bakuti yo na 5 heures moto akokanisa obeli mokepox botika lokuta bo se contenter na oyo boza nango je sais que nzambe apambolaka ndenge apamboli biso soki nzambe apesi yo pesa yo soki nzambe apesi yo kumisa ye c'est tout pourquoi bozokosa baninga na bino bandako na bino eyebani te bino bovandaka wapi mpa na bino ezalaka wapi bola kisala ba photo apana bino boya kana premier mola ko kangaka ba photo est-ce que ça pas bino eza pas bino na tunaki bino lobi mutu oyo asaleli yo nyonso asombi elamba pesi plante ye même tasombi na basaka na statue no chaka photo na ete ozocha ya Benzema na Vinicius to ya Mbappé bakuza na bino ozala ba na relation ba on tasomba Moi, je me dis que les autres qui mettent. Et qui sont papa mon Azamande flou quoi la chèvre. La chèvre de Messi c'est gay. Oh Maria, asa yin yango. Ayi le super tiktokers. Ba tiktokers nyoso nazo mona bazo tambola bazaka ba tiktokers. Non bien yango bino binga. Tiktokers nyoso. Oh ba tiktokers yango basali souvenir. Bazaka na bilamba sika fo de te bana ngo ya sika si ba telisi elongi babani na place abi. Ba photo bandako na bino mona na raté. C'est ça. Maria le banga ambassadeur ya c'est ça qui yo naza na comme ça message pas patron na Christian Bosimbi. Pour mes amis. Ah bazo manki ba tiktokers mais si vraiment manki ba influencer respect. Place tata nona mama no babota yo. Mona na raté. Basa ngoza maloba mabia po nyoso loba bon. Tozu ba information que la bandako batata na bino boza même na broma ba rideau. Bino ba lo bandako ko ete ya ote. Ba tiktokers ebe. Bola kisala bandako ya batata na ba maman ba boti bino. To mona na. Yo mon la pour notre place ça. To binda ko ba famille na. To binda ko ba masi na. Na lobi bandeko na ngai. Mususu bakangaki yawa akanga ba photo soki ya sprinter soki ni neloko soki Pinterest soki ni. Après ça qui est impression c'est comme si il y a Nazara et loco. Mais bah découvrir hein. À comment maman national. Azala mibali 4 5 7 8 résultat azo pesa bino na 30 minutes ya résultat akobula ata 207 ebuli boye. Mais azo pesa impression lokola ya résultat. Basala kamsani. Bola na bato ete. Influence moko ya mabe. Bala na biso muso ya basi ba komi prête même ya koliba. Kaka kwa concurrencer tiktokers moko. Mais ba biso bazoli yango na kisi. Ba misusu eza kobula babula baza bandumba misusu. Ne suivez pas cette influence mes frères mes sœurs. Bola na bangote ba coopérante ba impressionniste ba tiktokers. Ce sont des gens qui souffrent. Bola na bangote ba toma kiona bazo ko sabino. Ba misusu basala na bino ko ba photo passeport ya pamba. Est-ce que mulaya mutoko ba na photo passeport faut photo ya mobimba. Poko kansenga menacer azate. Et belé
les a filtré soko moni e botali olobi otali e penza bona physique obi vomela boko la mabata kena zo moi so mais tiktokers so balobi bafuta bango na TikTok afuta combien tala bazala combien d'abonnés TikTok afuta combien pour bano kazala mbo bango ne sozo so na kaka do bazui réseaux sociaux place au bazui ko bebisa bando ya ona bisa bino vous imaginez que ndoki afongoli TikTok commentaire ndoki kozani publication ndoki kozani son ndoki na TikTok il vient vous inviter ba TikTokers bazana eloko te matalana des impressionnistes sont tali bango ne bazo swanaka ko swanaka boko eloko ni bazo swanela éducation ya base ezalité bazo la kisa incivisme na bango me ba filmer yango ko swana na bango ngana salabo ngana mana mubali ngana salabo ngana eloko ni ça nous aide en quoi boyoka ka personnalité donc bande konanga ya basi boke bana influence oyo na bisa bino na ba famille belé bozo mona ka bana basi bazo kufa briste est-ce que baboti bayebi vie au bana na bango ya basi bazo sala ba shisha ba partous vie au bomemaka o ba para bayebi te jour au kofi briste bazo kanga mutu ndoki yo moko seveno caché mutu ayebi yango te bolanda bango te okendaki na restaurant yo moko biso tozalaki te olie biloko kangi photo publier pour la nini po biso toyeba natangi pe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso na mwana wala zo teka ba plante na ye je l'ai jamais vu mais boye na ngai na bosolo na ngina mona Maria oya yebi place Maria Ntumba zala yo nalingi naloba merci na nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso yesu mpe na makasi na ngai nyonso nzambe okolimbisa masumu nyonso okotondisa bomoi na ngai nesengo nakozongisa lisusu na nani madoki opelese epai pasteur oyo tonga na beli sala bikona malade na sala avant na koto hôpital pasteur ba contactanga ina bana na ina sala mo hôpital ya baba pesa na dona sona yimindi de malafo et consoler ba tout pas pour la ba de mota alors tout en bon la c'est la son na bango soit qui n'a pas plus de 100 cas d'utilisateurs bah c'est là vu que nous avons internet donc la question de votre final pour les pour la moi quand on commence donc pas na carte ça me soit kana ba et que na bila pasteur abando yo kana benga o sœur Maria do ça une vie de suis on est tout ça la grâce il y a pas travailler ensemble on va partenaire travailler ensemble là comme professeur là comme secrétaire on travaille ensemble là secrétaire on travaille ensemble genre que on le banabatu et on a yo wana ezaki ba ndokile ba soki ba on na kati na pasteur ya nzambe ngani depuis le village elle commandantait le maréchal Congo. Après quelques jours, on a eu un problème pour le hôpital. Nous avons dépassé les mains grâce à la vérité à Maïe. Nous avons commencé à faire mais nous avons dit voilà la vie, ça nous a grâce à ça nous a sorti de nous avons pas on avait eu 12 ans. La 12 ans, on a 4 ans, on a eu un frère. La monde a la mais tellement ça va le bail que vous simba nous que même on dit so qui muta kufina mu kiyo zanza zanzo apesa kanyi muta permettre comment bino boko ndima ke mwana koza na pouvoir ya papa nini que ça faux pasteur tu n'es qu'un simple guitariste comme na pasteur na professeur ndenge mwana nza ba osimbi so touche donc sikoyo allez wana partenaire et puis yo nganga yo ya kana awa séance oh yo na ndenga spiritualité na okeno na asimo ko kati yo na to c'est tout la vérité de toi et moi yo zanga te lo ba vérité yo zanga ouais que mon kilo ka boye les garçons a tenu misou ko ba te patni lo ou quoi on a bien dit c'est un simple voleur de motos ada pour amouiller bien ba moto nenga wala tabala ba tubé wa binga na comprendre nenga ko monta sécurité nenga ko ma police na comprendre ngala to yeba ni très bien biso to bala ni ko ngato uta moi pe atanga ki bala la grâce to fanda to lia to yeba est-ce que ko se bala ba makampo ani puis yo ko minga kampo ni postura o moyiba ba moto de lo ko minga boko la ko yawa ko yebiso ni la moto ki de ko na pengelo boko pour le nom na ko échapper na
nakoteli yo balabo nazongi na quartier na tuni bato babi ozoyeba ete moyibi amela masanga mokolo mosusu na terrasse amara social afuti mbongo te ake kolinga ayiba moto bapo ateka futa moto obosani nganga obosani lelo yo kokosela mwana bato makambo kelie papa na bango mpo nga kutu ndoki na ndimi na nga kutu na ndimi na nga mpo naleka mpe niveau d'ailleurs yo ozanganga te mpo nga yakoya oyebi ke na spiritualité totravailla te ozona pesi oboye oza kuna oyebi ke totravaille te epuis ozanganga te ozaka moyibi ya moto epuis paster oyo aye kozapela moyibi ya moto postura atelemisi liboso ya église liboso baresponsable bamama mikolo bapapa mikolo batiki bavi na bango mpo bayakotala postura oyo moyibi ya bamoto atémoigne babétise mais pays oyo kani na oka baolo baketi décembre kongo ekoma te nzambe asuna kongo milimo ya yango ata na octobre osaliba pa bapaster nini na vi ya bana bato mbele bozoscroke babola bambongo na bango ntongo midi pokwa yango na bango mosala yango 20 ans na église bacharlatan natangi mpe Maria Ntumba aza parmi bainfluenceuse ya makasi ya mboka na biso namonaka mwana wana azoteka baplante na ye je l'ai jamais vu mais boyela ngai na bosolo nalingi namona Maria oyo ayebi place Maria Ntumba azalaka yawo walesa je te sali toyebani très bien ya avant na ya poto toyebani très bien nga na yo bato ya église na bautiliza nga Karine ka nzamba lola likolo babenga nga bayebisi nga Karine mbongo ezali batiela nga montant ya 30 000 mais nayebe deyeke baa na 30 000 te mais babeti nga de ya bongo 30 000 eza yo oza journaliste Karine benga nani garçon wana ndenge azoloba makambo ya contre église na biso boye ezosala bien te yo loba na ye a changé langage aloba kaka badémon moto baosala bongo aya na église balekise délivrance après ça la esu baémission yo oza na voiture soko olingi voiture te 30 000 naka na pongi na yebisi tonto wana problème te era benga bango bakaka baprophète na banani oyo bakaka prophète soki prophète te naza soki mosakoli soki bakombo mo bebaka na oka ya minene nayebisi pas de problème yaya na ye olala na kati er na lamuki batindele nga na numéro ya prophète ango po makambo na oloba nga Karine Mokonzi do bilo mosu bolekisa pe mayele te bolekisaka mayele te bodoze mukie kombo nzambe boki utiliza ngo bongo te na sebo osamambo musu likolo boche kombo Yesu te botindela akute bakakol babenga nga balbaya la baronne chana sebo botindela amuta benga nga te ngana bengi mutu te na tindika message bosila mamukie bosambela nzambe place o nzamba za ya lokwa place o bache bougie na sa mesa batu boye bakekuna lumière iza batu boya eza te kokoluka batu na makasi fo miracle il faut kaka to yoka kuna po bobina pe bakongole bo mesena na ba miracle yango wana bolingi kama te ya okobala okozwa diplôme okozwa mbongo bolingi ka ya bongo. C'était grave hier soir, chez mon voisin. Vers 20h, il a vu un serpent dans le salon. Il a donc appelé tout le monde pour venir tuer le serpent. Toi-même, tu connais la solidarité africaine, comment elle fonctionne. Nous sommes arrivés chacun avec un gros bois à la main, au total 7 gaillards. Une fois dans le salon, nous avons vu le gros serpent qui nous regardait, nous avons fermé la porte et l'avons encerclé. Nous avons dit au serpent, tu es foutu. Au moment où chacun avançait vers lui pour le tuer, bim, coupure générale du courant. Ah là, c'est une très grave affaire. C'était Sauve qui peut au salon. On ne savait plus où était ni le serpent ni la sortie. Quand quelqu'un te touche un peu, tu le frappes avec ton bois, on pensait que c'était le serpent. C'était grave, on s'est copieusement frappé dans le noir. Cris, blessures, douleurs s'enchaînent. Je suis sorti de là miraculeusement, mais avec un bras... La femme est la seule être vivante qui peut saigner pendant 5 jours sans mourir ni même parler de l'hémorragie. Des démons pro-max. N'oublie pas que c'est la femme qui était au courant de la résurrection de Jésus avant même les gardes qui gardaient le tombeau. Les gens bizarres comme ça, tu peux les comprendre. Celle qui a fait manger le fruit interdit à Adam sans même qu'il ne résiste, c'est elle qui tu cherches à comprendre. En tout cas, courage à toi. La femme est capable d'avoir un teint noir en janvier et finir l'année avec un teint très clair. Des vrais caméléons pro-max. Elle peut avoir une grosse cuisse de poulet dans sa joue droite puis dire à son copain par message «
Bébé, si tu ne manges pas, moi aussi je vais pas manger, je vais dormir comme ça. Que Dieu vous pardonne sincèrement. Elle peut avoir dans son répertoire les noms comme Papa 1, Papa 2, Papa 3, même jusqu'à Papa 25. Et si tu demandes c'est qui ce genre-là, elle te dira que c'est le numéro de papa, de ses frères et du pasteur, comme si elle ne connaissait pas leur prénom. Mon petit prince. Je suis pédé, je suis pédé. Je suis pédé dans le béton. Est-ce qu'il y a un sens? Après, on a mutu boye na beleli yaya biso nyonso pe tokufela pe bapapa tokobelela bapapa pe donc biso sikoyo tobelela bapapa te bato te tobelela nde yesu yesu frère dans batrafic bagrimace ana te kende Instagram so moni Instagram esimba te ya omimwa kinzoto na Twitter kende kuna bao bafrance penyela zakuna omona te penyela kende Twitter akota esu français moi mai tata pe femme yeah chuchu kuna tokoma te kuna tokoma te na Twitter baka français ba discuter en français nyoto na français soko moni moyen te la tarobe soirée qui est kuna na Instagram Didi Pazakuna numéro 1 na bino awa Karina Tanga na mbutu Karina numéro 1 na mbutu na base yedaza na base na se na mbutu ba mama bino bokoya bokomi onga na okita basi piate yaya wana classe nini ti okitaka yo oza wapi classe eza te base yo oani likolo ni katikati ni na se oza vide terrain vide eloko eza te prive biso okoma kuna Twitter toso na Twitter nga na kokita na niveau na boto mpo oza wapi ti okitaka ni yo 40e étage oza na 40e étage boprouve biso bokanga bacompte moko boke Twitter bastaka Twitter mpo bazala kuna tia français kuna ka on parle politique on parle pays on parle donc kuna makambo bino baka makambo bato biso ba makambo bato pinga lo na kamwaka omoni so yede na mambo réseaux sociaux okoma okena ngo o plainte o wana ko banga yaya soko bangi okeno kuna kotaba to respect muta ko bendo kuna zate na ba page polémique oyo bango kuna pe bakoma ate kuna okuta pe ba page ya Twitter pe ya français kuna pe baka mke ta vie HMC qu'il a fait oh non Tupac après 25 ans de mort de Tupac on a révélé la révélation c'est lui qui a tapé Tupac David c'est lui qui a tapé Tupac après 25 ans de Tupac tout les a bongo ok ma estomac eloko eza te planti apana bino mokutu basito ya base classe donc kisito babanzeta muselu babendango angola zokitaka na kaleso yati boot boyo koka o balukelinga o bafingakinga nani bandumba tokosala biso bandumba madame tu bandumba na nzeta muselu na angola naozaenda kuna na bara Paulo Tidilu babetaka nzeta muselu yaya bosila mama bonheur lata maneti bien bazime les foutu wana ozolata sila mama bonheur tika botikela biso batrafic botika jija vanda kene kokosela baelfino makambo babunda kuna na baleta lokuta botika biso awa moto alibanda aza te na Congo Kinshasa na Congo Brazza tozelo moko tobundaka biso na biso toswanaka tobaluki eza mboka bana ata toswani na YouTube bakoleki banzeta moselo kwani bato bakomia balongoli moselu na moselu yo mona biso na ozaenda yo mona karu na ozaenda natangi mpe Maria Ntumba aza parmi ba influenceuse ya makasi ya mboka na biso
Voilà, zoteka ba plante na je l'ai jamais vu. Mais boye la ngai na bosolo, na ngina mona Maria, oya yebi place Maria Tumbazala. Ba qualité bilongilo ba niau. Surtout yo Maria Tumba makole baluka. Outa na kaluka na kati kuna kizengi. Outa na mikonga kuna na kati. Kote kuna daga cimetière kala. Ba infiliation mobwe banda kuna bino to yebi yango kutute. Mikolo toza na opération la kitapa na bino. Ndeti yo Maria Tumba makole baluka elongilo la niau. Ocha faute d'état et simbate. Bokende botala ba chirurgie côté mo munene côté mo mukie. Na mobali na wana ya munene walo wa leke ya Marc Henry. Yo pe mokolo bana na Israël mutombo petit. Botala ba buzo bana bino na ba TV ba kanika bino be influencer bandoki. Ba sorcier. Maria Tumba sorcière elongi miku alola mwana niau. Tala elongi nezo beba yo. Ozano le lokote. Kaba appartement au foute la kana. Amba suka petit dans na yoki bino na kombo ya Israël mutombo na kombo ya pasteur Walesa ngamo na oya nanga ngala bino na bino mo babilongi matokolo lo ba beba baniau bandoki benfiaté ya bandoki bozo kosa bana na biso ya bandaku bozo kosa bana na biso ba influencers ba tiktokers bozo pele logo mo malonga te lupangu te kaka kise bele bozo boma batu na bino pe ba kinwa o bomo olanda bano ba kizengi o petit nanga bino ba tiktokers te ya qualité boy. Et l'on y a malonga bino bozo enseigner jeunesse. Bino moga ba lesbienne. Bino wana ka botambola na ba PD. Yo Maria yo makole baluka. Zoba kizengi elongilo wa beba niau. Yamba suka na komba ya Israël mutombo. Amuninga na ata. Na mobali na yo wana ta makole baluka lo wa leke ya Marc Henry. Tala munene lo wa lupangu. Lo wa mwana suka ba pepe kale. Tala bana oya ba salité o. Ba to kosa ba kino pe bozo cheba ngo pe ba ka. Bana mo ba solo mapeka. Ba kata ata ba pola mapeka te. Ba zoba na bino ku batu bokote la bano baza ba sorcière botala no ba bilongi na bango ete mwana nganga koyo kosa makam banda kala na tevawa balobaka te car lelo mwana nganga kosa na bato bokote la bango bino nyoto bandoki ba sorcière ba subaka na bambetu. Maria Tumba adenda likolo mukie mo koto munene ya gauche akonda likolo koto mukie tale loni makole baluka makolo makasi lo wa mwana soso ya mboka bandoki misala na bino ya mabe ebimi deja misala na bino ya mabe obosalaka bino ba Maria wana bandoki bana ya kaluka ya lich mokali kuna ya mikonga kuna na kati bazo kota pe na bakar wana basala nango bakar na bino te ya mwana na leki ya Marc Henry makole baluka Kevin akenda na Dubai batindi ya ko dedoneka après 2 jours 3 jours batambola koloka la vie batala na loko te bakale sona bango yinda basutia na bango solo banana bino mboka musanga nde botyaka bango mpe baka tala basuki tala kabelo makasi bandoki mitala bino mabe oyo bosalaka na TikTok bobomaka bapapa ya bino bobomaka bamama ya bino na banganga na bino natangi mpe Maria Tumba aza parmi bainfluenceuse ya makasi ya mboka na biso
namonaka mwana wana azoteka baplante na ye, je l'ai jamais vu. Mais boye na ngai na bosolo nalingi namona Maria oyo ayebi place Maria Ntumba azalaka yao.